Congo Millennium, Congo Millennium. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium, mais surtout bino penza bayo bolinga ke émission l'invité. Lelo tozongi lisusu awa pona kozwa bino ba précision parce que ba nungu penza ezali ko botama na ville province ya Kinshasa et surtout pe na ba diaspora nyonso bino bayo bozali ko benga à tout moment ko tuna par rapport ya libération ya ndeko Eliezer. Kasi lelo est-ce que abimi to wazali na prison centrale ya Makala. Lelo to yambi pona bino mwana mboka Mike Mukebai na yende penza to sombiti na makanisi par rapport ya affaire yango et puis to kosola pe sur ye pona maenyoso bino botuna kinga na maematali politique na République démocratique du Congo. Mbote na mwana mboka Mike Mukebai. Mbote mingi mama Tatiana Osango. Mike Mukebai lelo penza soki équipe Momba Congo Millennium to zongelio lisusu eza par rapport ya koyeba likambo nanu ya depuis arrestation ya ndeko Eliezer nanu penza biso na Congo Millennium to yambio te pour que o meka penza ko éclaircir baimboka par rapport ya arrestation na ye. Ndeko nanga na koyebisa yo likambo wana ya likambo nene. Ndeko Eliezer asai mosana ye ndeko moko alokotaki diamant kuna na mboka Sankuru. Tango bakonzi kwe bamoni te diamant wana ya monene, mwasi ya gouverneur ya Sankuru akamati akoti likambo yango mama. Ye moto akamati kolo libanga wana amemi ye te awa na Kisasa. Tango kolo diamant komi na Kisasa mama mitukekei na nzela kuna na njili mibale pona kozwa moto wana. Biso bato badolobi yango te, gouverneur ya Sankuru moto afundi Ngoyeka Sanji alobi ye atindaki mituka na ye, Ngoyeka Sanji pa atindi mituka na ye po bakende kozwa libanga wana. Lelo Ngoyeka Sanji akomi koluka koyangana koloba te libanga wana ki libanga moke be ya koto mwambe pamba ya $8000 lokuta. Libanga ya $8000 gouverneur mibale mobimba boka mataba kota likambo wana. Gouverneur ya Sankuru aibisa mwasi na ya tika misala nyonso kuna na Sankuru azwa nzela ya pepo akamata mokolo libanga afutela ye esika ya kolala ya kolia nyonso amema ete awa po bango na suka bazwa misoboni. Gouverneur ya Sankuru nda koyebisa biso solo te libanga wana ekendaki na maboko ya nai na maboko ya Ngoyeka Sanji. Yango toko mituna motuna oyo boko sambisa eyali boko sambisa solo to boko sambisa ndeko Eliezer. Bazuzi boye bate boko sambisa solo ndeko Eliezer abimisi likambo na poasa oyo Ngoyeka Sanji ngai ko bomba. Lelo kwa liboso mibeko ya mboke pekisi te moto soko za bokonjo sa mombongo. Lelo to yebi te Ngoyeka Sanji asaka mombongo ya mabanga ya talo andimi yango. Pe aloba solo motu ya boni libanga wane tekamaki. Yango wane eloko tokosamba yango na Ngoyeka Sanji yeba te abanza te. Te ye lokola yali mozalesi ya likolo na nse aleki bato nyonso makasi sima ya Nzambe ye ayeba te abanza te kakobangisa biso tokozonga sima tokosamba likambo wane koyebana. Kasi likambo ya makasi ya Yesu ya koleka wana mama ya likambo ya moto ya kufi ndeko Olomi o babomi ye na nzela ya libanga na ye babotoli ye libanga na nko bapesi ye misolo moke sima liwo ekozwa ye na nzela wana tokosamba makambo wana. Soko bazuzi bazaki na solo mama bazuzi bakotema likambo Eliezer ete bazuzi bakobengisa Ngoyeka Sanji ya samba. Yango oyoki biso tosangani na baninga na libota te esengeli kofunda Ngoyeka Sanji na libanda ya mboka o babengi justice internationale bango pe bakozwa likambo wana Ngoyeka Sanji akosamba. Sika banzi ta kosukisa Eliezer na kozwa Eliezer kotia na boloko te bongo si moloba asenga bolimbisi na mabeni ya asali yo moto se mbebe komona miso bato basambisa yo te yo loko oza na bokonzi na mboka oyo ezalaka te mibeko ezalaka te yango wana yo ke kofunda tala eloko ekolakisa te bazuze baza na libenga ya Ngoyeka Sanji likambo eke pa bazuze bato bakata likambo boni yo koloba te Eliezer asenganga bolimbisi yo so yebi te bazuze bakata likambo na nzela oya yo omoni pe balobi na nzela mibeko babite le ministère public et maître de l'action publique moto oyo soko so fundi epai na ye wa maika babengaka ye na nzela mibeko ministère public
Yo so pesi ministère public likambo. Yo kwa koyebisa tika ngo lokwa boni. Soko lobite yo ko senga ministère public atika. Soko sengi ye akoyokela yo. Ah, ngoika sanjito zwiyo. Eri kolobate yo ministère public akoy mosali na yo. Yo mototindaki ya kangeleze yo pe motokopekisa ye. Yango wana bolimbisi wana boko zelebi mana monoko eleze. Tokoyoka tokotika la koyoka yango te po ezali loko boko senga pona ko bomba mabe na bino. Sali mabe bato basi ba moni mabe na yongo likasanji. Siko olinginde eleze ya ko sokola yo. Aya ko salisa yo. Asenga bolimbisi po banda kotambo akesika soba omonite asenga bolimbisi bakosenga makosoli yo makambo te yaka koloba na etando ike bato bakotuna libango woko yamba bato na ndako na yo na bonene na yo si oko beta lisolo libanga wana yaka koloba ngo etando ike to vandi nye po oyebi to na nzela lokuta oyebi osali ndambo ya osali moninga na yo asabimisi yango gouverneur ya Sankour afundi yo alobi libanga kendeke maboko na yo yaka ni kolobati ovandi nye o eleze alobi okangi ye oyo ndeko na yo ntoma lokola yo alobi te libanga wana ya kendeke maboko na oyo koloba ovandi nye kasi senga pe droit de réponse te na gouverneur ya Sankour oyo koloba makambo alobaki oloba te ya lokuta ovandi nye po yebi te bosaki yango yo na ye elelo ya bimisi yo ovandi shui gouverneur Sankour asa fundi yo alobi libanga yake maboko na yo tosi toyebi moto akufaki tokolandane likambo ya makila moto ya likambo ya kosakana nango te ngo ekasanje olingo bomba yango na nzela ya kofunda eleze lokutani na yo soki obanzaki tezalaki likambo ya pete ozwi bien eleze lokola nzinzi otie na boloko soki olingi onyefuli akufa soki obanzaki kosuka bongo omoni sikoyo te obeti libaku na ndako ya banzoi bakobimela yo esika nyonso makambo ekoyela yo kilikili yoki te bakomi kotuna ye yo otangaka kuna na enikini osisaka boni yo gouverneur Kasai Oriental na Mbujimai yo mwana kelasi na enikini kelasi yango ozakoya mokoloni tala makambo nyonso abombaka ya bomoi na ye yango bakomotuna ye osisaka kelasi yango mokoloni bakomotuna ye gouverneur esenge toza mikolo nyonso kuna ukelesa koko ya mokolo nini tala mboka ndenge ekufi toyebaki likambo yango ekasagi te oyo kelasi na ye moko ake kobeta libaku na ndako banzoi ta bake kokundola yango tata yebaki ekobima oyo ebimi eza moke amilengela soki obanzi tokobangisa bato mpona kotinda bato na boloko okolekisa ngonga okobangisa moto te oko etumba tokobunda etumba solo pona kongo asika ngo kasa njoko bangisa moto te tokobundiso te na suka yebaka yango mwana mboka Mike Mukebai tozali kaka wana na masolo mayematali ndeko Eliezer po nungu penza alobi na bai diaspora etambolaki makasi koloba te mwana mboka Eliezer bayike pe bayo basaka penza ba émission na bango na ba internet batambusaki sango et surtout na ba radio pe que ndeko Eliezer ba libéré or selon ba information onaza nango pe ezali vrai po na bango bakoluka ko vérifier na mokolo ya lobi bai Kasai bayaki penza po na ba négocier na mwana mboka mopandi sango ndeko Eliezer azali DG ya journal télévisé to komi wapi bakendaki te ba négocier pour que Ngoy Kasanji a retiré plainte wana pour que makelele wana oba Mike bozoluka te banungu ekota penza kimia ekota e likambo yango pona yo ozana likamoni ya koloba likolo nango mama nakoyebisa yo nayebi eloko bato bakoyaka na te bakotindaka bango Eliezer asa lobita kosenga bolimbisi te nga nayebaki te mwa mobali wana makasi boye nayebaki te namoni ye na boloko ya makasi nakenda otala elobi alobi ndeko na ngai basengaka bolimbisi na solo te solo ata obombi yango ekobimela Ngoy Kasanji kobimela ye na ndako na ye kobimela ye te na nzungu na ye na sai na kolia solo ekobimela ye wana ekokota ye na monoko ye moko akoyambola masumu na ye Ngoy Kasanji okoyambola yango ata lelo te okoyambola yango yo yoki bato batambwisi sango te batikele eyali tata wana oya mokonzi na biso bapanyisi yango babengi Kasonga Chilundi tata wana makambo asaka alinga yango te tata wana so bakangi mopanzi sango akomisi yango mombongo akende kozwa miso na nzela wana oyebi te tata wana
tango bakangaka Daniel Esafu na Matadi akei mbango moninga moko amemia akokutana na gouverneur Jacques Mbado bapesi ye koto mitano ya dollars 5000 dollars pour te asa conférence de presse pour na Daniel Esafu abimisa be kama misato ya dollars 300 dollars mbongo etikala tena libenga ayebisi moninga oyo amemaka ayebisi lokota efase il faut multiplier ce genre d'initiative bakangaka bapangisango mpo yaka ozwaka mbongo yoka mosala tata mobimba yango wana awa akei Mbujimai nani afuteli ye pepo Ngoi Kasanji ndako alali nani afuti Ngoi Kasanji muteka alie na Mbujimai nani apesi Ngoi Kasanji soko ofongoli na libumu na ye okomona miso ya Ngoi Kasanji na kati bongo mutu abongo okendo yoka ye ndenge ye asa akei na ngambo ya Ngoi Kasanji kolanda ni ye te ye aza bisenga bolimbisi yango abanzi bato nyonso balokwa ye mpo ya bundelaka solo te eleko mosusu ye azalaka na secrétaire général ya INPC Mama Olangi afundaka yo mona wapi moto za secrétaire général ya INPC bafundi yo na nzela ya mosala ya bopanzi sango akenda ko samba ye moko ata moto te bomba sango akekuna sengi bolimbisi ye lokwa azali na bolembu na ye ya kosaka makambo akoma ya tina te sima ko senga bolimbisi ye abanzi eleze alokwa ye abanzi biso so toko azali lokwa ye et puis bato bako mona lokwa likambo apete okokoma likambo pona solo et ali pona bomo ina yo moko pe po bato mona te yo ali moto asolo bayeka bwe kende ko senga bolimbisi lokwa likambo apete okomi likambo ya likambo ba okota ifase za crédibilité ya moto sikasuka eleze asengi bolimbisi nani lobi akozwe su eleze wana nzela ya solo nani akokele lisuba ba tika ni ya senga bolimbisi kona akoma makambo na bozoba tata wana moto apanzi sango wana to yebisi ete oya kei ko sala kuna na Mbujimai akendaki pona ye misolo akoti na libumu wana angola ngo malamu ya pona ye etali biso te na nzela na ye oyo akomisa so bakangi mopanzi sango ekemi nzela mombongo etali ye tala moto mobimba bakangi eleze ye asa bimisi lokasa communiquer alobi te Ngoi Kasanji tikani ye to sambisa ye poto pese etumbu yo oso sambisi moto nano sambisi ye to ko bate o sambisa yo pese etumbu tango akomi bongo yango Ngoi Kasanji sepesaki ye abengisi abiyakani awa to anzela moko poto tonyoko le eleze akai kuna po bayokana na Ngoi Kasanji pona konyoko le eleze tata wana pe azali kuna na Mbujimai basoye Ngoi Kasanji basisi ya mokonzi ya INPC akozela te azonga na Kisasa be kuna asai lokasa mosusu pe akomite na lokota ifase préjudice sibi yango conseil de discipline ya INPC bavandaki mokonini po basangana baye basoko peleze asai mabeto malamu bavanda ye mokonini wana na moto na ye asa ko mpe mobange to kosenga ya longwa akomi mobange ekomi lokola esika na ye lokola babenga kona efase carrière chirunde tika ebonga wana kendani oso nuni oso okoli mosala bapanisa ngo akoka esu te lokasa na ye ebimaka nango esu te kendani longwani wana kendani okoyi mokolo etumbo ya bapanisa ngo bakobunda mpo na solo yo kokokano yango esu te kendani kopema be ovandi ekomi carrière te chirunde kendani nga na banza te na mapono mekoya yamba asima tokosala nyonso te bakwaisa ye na nzela oyo ya kokende nzela ya nyamu nzela ya mabe so bakai mopanisa ngo ye moto akei banetoli ye bapakoli ye mafuta bavandisi ye na ndako balesi ye muteke na Ngoi Kasanji akoya koyebisa biso likambo nini akoya koyebisa biso likambo nini ana likambo akoloba te asa akei kuna azongi na esengo ntango akendaki tuna ni ye te ntango akendaki likambo yango oyo ye akendeli na Mbujimai eya likambo kati ya nani kati ya Eliezer na Ngoi Kasanji tuna ye liboso akenda Mbujimai soki akendaki komona Eliezer tuna ni ye atiaki ata makolo kuna te na esika Eliezer akangami akendaki ata te aweli mbango kokende pa ya moto bokonzi moto ya misolo oyo misolo akanyaka ye pa abuka mwa ndambo azonga nango ye moto atambwisi sango wana ya lokuta sango na bango wana bakolinga bapota Eliezer mapakwana bapota ye bozoba lokuta na bango mwana
mwana mboka Mike Mukebai penza tozali kokoba pona émission ya biso l'invité à mokolo ya lelo kasi koyoka pe mokolo ya arrestation ya ndeko Eliezer penza toyoka kite mwana mboka Mukebai yo pe bakebisaki okoloba te yo pe ozali penza na mae mingi ya kosambaka balukaki te bakanga yo heureusement que ozalaki pe wana olukaki te obenga avocat yebisa biso nanu parce que bayike penza tozalaki te bamisusu pe baza musika bazoluka te bayoka likambo yango penza euta penza epai na yo moko ezalaki ndenge ni bakangaki Mike Mukebai olalaki na kasho elongo na Eliezer bamakambo penza ezali kobima penza ebele tolingi totambwa na nungu te tolingi totambwa na bosolo toyoka penza réponse yango epai na yo moko mama na koyebisa yo toyebi te biso bakani biso bamosusu bakoba te banda bokendaki mokili mobembo na mokili ya Afrika ya suka nde bakani bino ya kosakana te po bino bato bokoya kaka bokozwaka makambo ya katubi bokokoloba bamosusu babi basi bakana bino banda kala etali atali kambo wana te obokendaki mobembo na mokili ya Afrika ya suka lokola Eliezer bakana ye banda abimisa bilili ya makambo tango bakoboma bato na makambo etali mbela ya batata laiki pona kotambwa na lokasa ya Senuko babi bakanaka ye bilili wana bimisaka yaki ya kobombana bilili wana nyokola bato bokonzi bayoka soni mokimo mbelanda bilili wana mama soki te bakani ngai bakotinda ngai boloko na koyebisa bakani ngai baza motema kimia bamela kopa mai bakitisa awoye eza sika na vandaka mama nakokima nakenda kovanda ni wapi topona ni nzela ya etumba pona etumba ya solo pona etumba ya Kongo ya sika ebongo soko tokimi mama engo baboni engo bate balongi biso te tokokimani te soki boloko tokokendani tokosenga te tokoluka te totolobi te biso tokoma babenga kota français héros te soki etumba wana elonga ezali na nzela ya boloko tokokenda yango tokobima etumba wana tokokoba yango mama moto kobangisa moto awa te mboko eza ya Kabila te eza ya Obem Minako te eza ya Katumbi te eza ya Félix Tshisekedi te mboko ya biso nyonso mboko esenge te totambwisa yango na nzela ya mibeko pote tobongisa yango bana na biso babika baza na bomoi ya malamo kelasi l'hôpitalo lotiliki mai ezala oyoki ngai mama soki bato te bakani bakanga te Mukebai lokwa bayaki na lokasa bango mokolo wana kasi etalisamaki te bayaki na ngongo esi eleki mama etali bango bakomisa makoki oyo bapesa bango ya bulamatari mpona kosalela mboka bakomisa yango ya konyonga biso mama bakonyonga biso tokosala boni twana esika kokima te mama signalé bino bandeko balandi ya Congo Millennium penza moi mvula penza esali kokoso pour que to continuer émission la biso l'invité ya moko alelo libanda c'est pourquoi to koti penza na kati pour que to éviter manoka wana na ba matériel o to zalango awa et puis poto lo ba pe malamu penza to kanana bino mwana mboka Mike Mukebai to zaki koloba likambo penza kota kati lolenge pe moi ba intimidation pe komi pe na ngambo na bino ba pandisango ba o penza boza na vérité na monoko et osa nini tozoka te balobi liste ezali molai pona ba oyo balobaka penza vérité pona peuple eke bakokanga bango likamboli nezosa penza bino kobanga te otomoka kolanda yango te basa so bakoma bato twana mboka biso tokobunda bete tokobunda ya solo tofingaka moto te tokwaka eloko ya moto te tosaka mabe te tokobunda mpona mboka tokokela nango te suka soko babanzi bongo nde bakobangisa moto moko te okingai mama soki okotia makanisi makambo wana nde koya kopesa yo bomo nde kobanga soki okoloba nde okoka bato akoba tie kombo na bino molongo boye bokokenda moko soki otia ngo na moto nde bomo kokotela yo kobanga esengeli tooloba te etumba ya etumba ntango tokendaka na etumba oyo na bomoi na biso na moto toyebi makama boni kokoyela biso moto oyo abundaka etumba ayebi te na kati etumba lokola towana bokonzi encore bokonzi wana ekokokweyisa yo na nzela mabe kokosala yo mabe toyebi yango bakotia boloko bamosusu bakufa mama napesaki yo ndakisa ya Floribert Chebeya akufa baboma na ndako ya Pulushi bato bakobunda biso bato tokobunda toyebi te etumba wana ekoki komema yo na nzela
ya te bato basalo mabe na yango ayebi yango te soko kobunda etumba te kobanza te etumba ya lokola oye na milulu mpona komela kolia kosepela wana tike etumba etumba ya na pasi etumba ya na kokoso etumba ya na mabe oyo kokoyela yo na banguna nayebi so te bato toa na bango na etumba oyo eloko nzambe atia biso tozala bato asala longola bango yango bakanga bo moto te bana mawa bayimboka te bango bema bengana bandako na bango yango nayebi so mama bakotia ni kombo wana moto akoninga nawa ate mboka ya biso na sina bisaki yo tokokoba na etumba mpo etumba tokobunda mama etumba mpo na kongo ya sika oyo esengeli te ebotama lobi etumba mpo na bana oyo ya biso soko totiki nani so akotema yo bandi bokonzi oyo so boteme bango te te bokoyisa bango balongba na nzela maponomi bokonzi mosusu okoya oyo ndambo oyo etikali nde esika bakopomola yango ta nde basi bapomoli mboka basi bapomoli nyonso ekei mama esengeli te totema tobunda nkolo moto apesaka biso makasi nkolo atiki biso te mokolo nkolo akotika biso wana nde kolela na biso nkolo atikaka bana ye etike te ye azali ye akosunga biso ye akopesa biso makasi tokokoba na etumba soki bakangi moko bao batikali libanda bakobelela so bakangi mibale bao batikali libanda bakobelela ntango bakokanga ya misato bao bakotaki boloko liboso bakozala basi babimi bakokoba na etumba bakosisa biso te na kotinda biso na boloko elonge yali tokobunda mpo na likambo ya solo so towakobunda mpo na mabumu na biso mpo na bomengo na biso wana nde pasi wana etumba wana ekoki kokende na suka te kasi mpo tokobunda mpo na solo mpo na mboka kolwa kosunga biso tokokoma na suka elonge koya oyo ndeko rosi alobaka oyo ayebisaki bango liboso te baboma ye na masasi ayebisaki bango le peuple gagne toujours bayimboka bakolonga kasuka tokolonga bokonzi oyo tokolonga bango. Mwana mboka Mike Mukebai question moko pe ya curiosité ekoluka te koyeba to komwaka te Mike Mukebai penza tango zotala ozo reprocher chaîne na biso nationale na likambo nini ezali RTNC. Ah mama kuna bapanzaka bapesaka sango to kuna eza be kolobela kabe ya banda tongo na pute ya poko pe kolobela ba IPPD bango mo bande ko bapanzisa ngo ba kuna oke bango mama asusu ba bapanzisa ngo solo ebele ba bapanzisa ngo solo te kuna mosala nyonso bapanzisa sango basaka eza olamuki na tongo okei na esika ya mosala ya ntoma moko ya ministre oyo ya kosala yango ya opesa sango na poko sango ya solo ezali makambo bantoma bakosaka kuna te ya kokende kovandaka wa babenga yango information protocolaire sango ya solo ezali makambo oyo koleka na bomo ya bayimboka bana ya kingasani bakobika ndenge nini yo komona mokolo so bato batamboyi na nzela batata naiki babi na bato boya totambola mpona lokasa ya senko bato baye batamboyi na nzela yo soko olobi tolanda sango wana na etando eke oyo ya bulamatari RTNC bakoyebi swa te eloko te mama soko oyebi yango te kasi yango aya motema pasi na bango mpo ani mpo bilombe bapanisa yango kwa belezer bango bakata masasi ekobeta ata putulu ekomata makala ekotikala bango bapanzi sango elombe loko elezer bakotaka wana bazwi sango baye bapesi yango wana omoni eloko ekopesa motema pasi yango bakangi ye mpo basi bakanaki ye RTNC okofungula yango okoyeba eloko moko te wana ezali ndako mpona kokumisa Kabila tongoni te pokwa solo o bayimboka ndenge bakonyokwa mama ye eza te lotilike ya te RTNC alobaka yango te RTNC bango bato oyo batie bango wana mpona kosala jalelo oki ngai wana etano ngalandaka yango te olanda RTNC wana RTNC te eloko nini okobungisa eloko nini okozanga ngai nalandaka yango te eloko nini yo soko fongo etando eke RTNC eloko nini okozwa ya sika kuna eloko nini okozwa kuna soki jalelo te yoka biso nyonso tokenda kelasi bapangisango yoka epa na bango ezala sango eza ya ndenge nini babanda be na makambo ya Kabila te
Oh babenga okotali français sélection information ça makabongo te to tanga ona kelasi mwana mboka Mike Mukebai na balandi penza to bai diaspora penza baoka te jalelo ba comprendre te jalelo la kisini kokumisani Kabila konetola ye ko pakola mafuta aumela tika na bokonzi okingai kuna to tangi kelasi babengi sélection information e bandaka bongo te soko lelo babite bato bakufi toloba te bato bakufi na mboka songolo okobanda sangona okobanda kolakisa etando ekena kofungola yango tango kopesa sango okobanda na sango oyo ya monene koleka bango epai na bango basi batia eza sango monene ezali to te babanda be na Kabila so balongo ya Kabila obe minako so balongo obe minako Tshibala balongo ya Tshibala bantoma yango nde ya Tshibala ba ministre tala bato mbande basaka mosa mama wane ya etando ngala nda yango te oni na yoka kuna eloko akana posa kwanda na etense so makama bongo akanyaka ya mbutu na bango ya koboma mboka so mokwana babi bakotia bakonja sika babimiso babenga okota français ordonnance lokwa bapesa yango epa na bango yango de tolandaka po yeba batie esu nani moyibi ya sika po ya kopomola kasi kolanda boye po yeba sango ndeni mboka ekotambola soko ke Olandi SNT si yo komiso babalongoli yo mayo so moto sango ni okozwa kuna okozwa sango moko te ngalandaka bango te mama kasi na bi bango te batie bango na bobumbu wana kotia bapandi sango pe ya malamu ya mayele bakuna na yebi baninga mosu kuna kasi yo nakoloba ndenge mosala oyo bula matari na nzela ya bokonza Kabila tie bango na nzela ya kopanza sango ya bozoba ya koyemba nzembo ya kokumisa moto ya kobanza te soko moto wana akei biso mosala biso eke esili te moko bokonza siko ya kotoko bongola etente wana bakosala mosala mpona bula matari bakosalela esu bokonzi te nde bakosalela sika bokonza Kabila tokosukisani likambo wana. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebai kasi toleka mpe penza na likambo mosusu pe etali penza République démocratique du Congo likambo ya conférence ya Genève to comprendre te olenge kani bayi politique to pe bayi République démocratique du Congo lolenge batomboli maboko eyipo na nini mama na biboye ya likambo akoswana te likambo pasi Kabila tango azaki bokonzi azwaki bokonzi alakaki bayi mboka ta kotia kima Kabila lekawa aloba bando azwi bokonte lelo bato basi bakufi boni bakokufa boni mikonyoso wapi kimi atie bato basi bakufi boni kuna na ngambo ya mboka na este bato bakufi boni mama na kutuna yo tuna kamituna ngana ya na tika pele longa na tuna bato bakufi boni na tuna Kabila bando azwi bokonja bakite na kozwa bokonji pona kimia mikonyoso bato bakokufa Beni Butembo Ituri mikonyoso Shabunda Walungu bato bako kufaka mikolo nyonso tovai na yo awa mende wana akoloba kopakola kama kelela kamata ni yebisa ekende kovana na Beni sasa nza moko akobisa Kabila na okenda te akokende kuna te po ayebi te bato bakufaka kuna kasi koyoka ya koloba te bakufi zomi te be moko lokwa te moto moko wana tina te so akufi mama bandeko na biso bakonyokwama kuna na est baninga na o babengi communauté internationale babite basangana po basangisa mbongo bapesa biso ya likambo ya koswana te soko toyokani te na motuya ya bato o balobi te babungisi bandako na bango bapalangani mboka mobimba soko toyokani te toluka toyokana misolo ebimani tosaisa bango biso po biso moko toana misolo kosaisa bango te okingai toana misolo te misolo ya makambo ya pamba ya mikonyoso ya l'hôpital ya kelasi ya te ebongo ya bato ya likama o babungisi bandako bapalangani mboka mobimba nde bakomona yango ya likambo ya koswana te balukani mayele eyokana ebongo tosaisa bandeko bao bapalangani bazangi esika kolala bao bakobika kuna na ndenge ya pasi bana o babite bakoliaka malamu te babana ya mboka oyo toyoka mawa esenge ete mboka yango moko etia loboko na libenga esaisa bango tokoki te toyoka mawa toyoka na baninga ya mikili ya libanda ebongo misolo ebima tobikisa bayi mboka.
Merci beaucoup moi mboka Mike Mukeba eto koliki ate penza question moko ya suka po ezali penza question ba imboka batuna ki te soko yambi moi mboka Mike Mukeba etuna ya biso likambo baike bakoluka koyeba moi mboka Mike Mukeba parce que baike penza bazali na motema kotuta na par rapport ya salaire oyo moi mboka Francine Muyumba azwaka balobi te soko yambi Mike Mukeba etunela biso nanu ye Francine rôle na ye ezali nini. Mama likambo wana mwana mwasi wana akoma kuna kenda na lisanga babengi Union panafricaine de la jeunesse. Liboso te okenda na Union panafricaine de la jeunesse ebongi awa na mboka oza na kati lingo babengi Conseil national de la jeunesse. Francine Muyumba atikala kokota na Conseil national de la jeunesse te. Okoko koma kuna likolo te soki Conseil national de la jeunesse atindi yo te. Lokwa ali na kati ya lingomba ya bokonzi oyo bakamata ye batinda ye kuna batindi ye akenda maponomi akende maponomi ya liboso alongi maponomi ya mbala mibala oyo euti oleka mama lokola bokonzi ya bango bamesala koyiba maponomi ye ake koyiba maponomi kuna oyokaki mokonzi monene ntoma monene ya Union africaine Moussa Faki abi baponaki ye na nzela ya solo te kuna bandimaka ye te kasi ana mboka mama bako bimisa misolo mikolo nyonso mpona kopesa ye mpona musala kuna Union panafricaine ya jeunesse bako bimisa misolo boni mama $285,000 sima ya sanza misato babimisi sima ya sanza misato babimisi $285,000 ye mwana mwasi ya bafutaka ye lifuta na sanza moko $29,000 na sanza moko koleka ta député national koleka ta ministre ya mboka oyo $29,000 mama koyoka mbongo bako futa muto mosala sala katoyebi te tina na yango pona mboka toyebi te na kati ya $285,000 bako futa kayoka $29,000 ezali mbongo pona lifuta na ya sanza mbongo mosu eza kuna yayo babenga la frais de mission mbongo mosu ya kuna toyebi te na te babenga mission et visite yango nde eleki ebele $105,000 na sanza misato mission et visite yoka ngai mama mission et visite na mbongo mosu yoka esu babakisi mboko oyo mawa kolo apesa biso makasi bokonzi oyo akanyaki kenda soki te mboka ekufi bakofuta mbongo moko imprévu yoka mbongo bakofuta mutu bapesi yo mbongo moko imprévu lia na yo loko eza imprévu soko na habite te na kosolaki mingi yango wana imprévu yoko ya kotuna ngai so na bino te kobima wana ngai nakende nzela boya se motema ebeti nga na kei nzela ya likolo comme nango imprévu misolo ebimi mama mbongo imprévu ezali mawa kasi tuna ya alibe ye moko akei kuna na Union panafricaine de la jeunesse sika bilenge nyonso balia na Conseil national de la jeunesse mama bapesaka bango ata likuta te mpo basala mosala mboka ata likuta moko te yango oyoki bilenge batomboki mpo ye na lokuta na ye lokwa bakofuta ye mbongo ebele ebimi na mpwasa oyebi nakendaki na lokasa wana nalakisi mbongo wana bafutaka ye wana na ndenge ya moyibi ya lokuta nalakisi yango na tendo eke akomi mokanda abi mbongo wana na sambo na zomi nango donc lokwa na lokota li français 70% na pesaka yango bilenge oya Conseil national de la jeunesse bilenge babeleli babie lokuta mokanda yango oyo tokomi apesaka biso ata likuta moko te mama wana yali mwa misolo ebi ya bokonzi ya lokwa yo boye toyebana bokonzi ezali biso tozwi misolo oyo ebisinga bi ndeko oyebi te ekomi ngonga na biso tosaleli yo mwa liboke na yo okenda kozwaka misolo ya bula matari obikaka na yo osakanaka nango ndenge olingi yango wana ndenge basala na mama wana yali ali pembeni ya songolo soko oluki malamu okoyebaka pembeni ya nani ye wana apesa ye mwa liboke wana aliaka na ye aliaka asepelaka esika obilenge ya Conseil national de la jeunesse bakonyokwamaka esika l'hôpital ezangi kelasi ezangi yoka moto moko na mosala ezanga tina nayebi te soko mosala ememelaka nini na mememaka mboka nini $285,000 na sanza soko akamati yango akolia yango ndenge alingi asilisi eya pasi toloba boye te tiani ye na boloko alobi solo lokuta kangani ye tango pasi ya boloko koleka ye asenga bolimbisi talani mama ikama misolo ebimi na mpwasa
oyoki ya ningani oyoki ya wangani yali mawa mpona mboka. Mwana mboka Mike Mukebai tokomi mpenza na suka émission na biso l'invité soki ezali na message moko esengeli na yo lancé na ba diaspora to pe bayo bakolanda yo na République démocratique du Congo to pe na Brazzaville partout bayo penza bakolanda yo bayo ka message ya mwana mboka Mike Mukebai sino penza motuna moko eso elinga ya likambo pe ya Moïse Katumbi nomination asali pona bayo bazalia na République démocratique du Congo to monite Atiepe na moto Franck Diongo to bengaka le soldat du peuple. Ali kambo ya kosutuka te bandeko na lingomba o bazaka na sima ya Moïse Katumbi bakende kokutana na mokili ya Afrika ya suka bakende kwa basi basolaki batiaki lingomba na bango lisanga bango komo nango ensemble pour le changement itikalaki sikate ye moko mokonzi ya lingomba Moïse Katumbi chapo acha linzaka pona kotia bato esika babanda mosala yango moni batie bato na sepeli mingi engi koloba te ndeko Frank Diongo esika ali bato bayebi te tumbana eza kokoba ata na kati bato bayebi te mongongo ne ya monene bato bayebi te ana bato boyike libanda o babundaka o soko ayebisi bango lika bakolanda ye yango basali te na kati ya bato batie ye pe lokola na pesi ye longonya mingi esika batie loko ape bandeko moso batie bango na pesi bango longonya mingi loko amobundeli ya peuple o ayebana akenda te boloko abima Moïse Monidela na pesi ye longonya mingi na esika batie wana na moni batie ye na ngwendo babengi bureau politique ya baninga mosusu baza soki na bosani te penza baza tuku motoba boye o batie bango wana na moni pe batie kulutu na nga da bombole na pesi longonya mingi ba mosusu bato akoma koyima na kombo na ye te akatisi ngambo akei na banza koya kosangana baninga banda mwa mibumi bale misato mina awa atalisi bato te ya na etumba o abandaka na bemba te lelo ana kati etumba wana pona kokwesa bokonzo ya kanyaka ekendani bokonzi ya solo ya poto tonga Kongo ya sika na pesi bato wana nyonso longonya loko tuna yenga sona likambo ya koloba na pesa bende ko na ngai bokechuwa ya mbombote mingi na mama Didi mwasi na ye o mikonyo so achaka mabolongo na se pona mobali na ye pona ba na ye pe pona Kongo na moni mwasi moko ana pasi na motema pona Kongo lokwa mama na te bokovanda na ye tongo te pokwa akolela be Kongo ba mosu mse mama te tika okoya kobela na pesi bango longonya na pesi bango mbote na yebi kolela na ye ya mobali na ye bokechuwa ya mbo mokoni tokozonga Kisasa etumbo tobundia wa toya kosisa ngo na Kisasa toya pe kotia mwa maele na biso moke na kotonga ni Kongo ya sika na yebisi ndeko na ngai bokoya biso toya na kati toko bunda bokoya ni yamboka na bino yamboka moto te yamboka na biso nyonso pe na pesi ba diaspora longonya ndenge etumbo batemaka bako babe na kotema pona kotemaka bango epesaka biso makasi ya tokoma pe kotema bakoba elonge komi pembeni bato babanza te molili ezaka te suka mokili baloba ata molili ekoti ndenge nini suka mokolela mokaka quelle que soit la longueur de la nuit le soleil finit par poindre moye kobima moye komi pembeni pe bima bato ya molili bakomi na suka totelema tobundani po lobi tolonga na maponomi totonga Kongo ya sika Kongo ekozala elengi pona bana biso bazwa misala basala bafuta malamu l'hôpital ezala mai ezala lotiliki ezala longonya na bino ba diaspora tokoba na etumba elonge ya pembeni. Merci beaucoup matondo mingi mwana mboka Mike Mukebai na maloba wana penza nde totie litono pour na émission na biso ya moko mwa lelo l'invité sur Congo Millennium na pesa penza matondo mingi na ba nyonso bomeseni kolanda biso et surtout to bandaka toujours na number 1 ya Congo Millennium balobi yende ma solo ya Congo Millennium etali mon boss Ricky Dibendi papa na Jason motema ya maman Jolie Dibendi la pomme verte maman
Nguli bambote belé vraiment place aux ali na profiter pe na pesa bambotama elamu na ba nyonso bobotama mokolo mwalelo joyeux anniversaire à Irène Badibanga et joyeux anniversaire également à Bob Six Lusikila mopandi sango Bob Six mbotama elamu na yo mbotama elamu na Francis Mondobe et merci beaucoup na Black Forever Popol Masikini vraiment balobi la noblesse dans les sangs Ming Ming vraiment de yo Madine Zara King George le sultan de Dublin merci beaucoup Nayo De Gaulle Mavinga le roi motema la reine Agnès on a tetela ke Mafumbe Eric Lusandou le noble c'est-à-dire atoko ici $100 ko lukango te po kwesa hein po ya ko kwesa nyonso po Banque mondiale ndeyo. Et merci à Ricky Nemi à la Barbie combat toujours yoyebi Willy de Bundes merci beaucoup à toi Eli Mananga Mokondi ya Kidubu yoyebi kara Mokondi ya Kidubu Mokondi ya Kitubu Eli Mananga et madame Lili Madoulé Irène Baelo Des Samou et encore une fois joyeux anniversaire à Miroir Kamango Cécile Osango Motema ya Serge Katembo vous a tellement ébélé bao penza bolingaka Tatiana bo continuer toujours na ba soutien na bino tozawana encore une fois merci beaucoup vraiment na mon boss Ricky Dibendi Bobby Congo Millennium ndeyo Tatiana so akomi bolelo za grâce na yo Os Osango le président Papa Pena Moyoao et champion à ma gauche Osango éternel champion depuis aux ala champion ba luka ba champion ba komate champion à ma gauche Osango merci beaucoup à vous Cécile Osango la femme merci Mireille Osango depuis États-Unis na linga rapino mingi boza vraiment ébélé ceux qui nzamba zongité retrouvez-nous prochainement na numéro mususu toujours na émission na bino l'invité sur Congo Millennium bossa abonné vraiment pour Bobima solo ya bien yande na Congo Millennium ya ko retenir ya makasi na émission à lelo boye bakende ko Eliezer nanu abimité azana nu na makala mais ba négociation zo sala makasi soki mwa nungu ezali bokomela biso négociation ya elite tete Eliezer akobima na boloko akobima négociation ya elite pour asa lobby akosingaka bolimbisité soko bi négociation ngo batako moyoka na moto azonyokola ye boni mama yoko oza zoba moto achona boloko Simon négocier na ko négocier na nini ah mungu ne esengi kobundisa ye yango voilà boyoki penza mwana mboka Mike Mukeba lolenge ya lobby donc tozela soki nungu ezali bolemba te kokomela biso na ba deux numéros affichés ezali wana boko lukate ton musuto yamba esu mwa mboka Mike Mukeba bokomela biso ba question lolenge bo meseni kokomela biso si ba maman na ba tata ya Anvers na Belgique vraiment basango na bino ekomi bambote belé na bino nyonso ba ebozola nanga mabondeli toujours hein et pas ya câble mère de la presse congolaise Tatiana Osango ya bino na lingi bino vraiment mingi na ba jeune nyonso ya Anvers na Belgique nzamba pambola bino et sans oublier pe champion à ma gauche depuis Paris na lingi bino vraiment mingi dans boboto na kolonjambe eza na bino nyonso bayo penza bolingaka ngai depuis Anvers Congo Millennium